confident ni fali ya baza iko na beta kindule zaiko abet c'est vous dire le banana ko filmer zaiko ça na Belgique abet kindule yuzo mona ki ngoto yuka kite yuka kidongo ndule zo betama makambo ndule sezonga donc to sengi bandi kubaza na bazonga na sima ba tala liboso bazonga sima ba comprendre que bazali ko soutenir batomoko o bazali na charisme politique et puis pouvoir na mboka na biso kuzana coup d'état te soki bozali na makasi bo se préparer une élection pour gagner élection soki élection kuzala donc ezata makambo ko sala lelo mo kokende oyi mo bambi o petisi o sali bo e comporter mo que muntu azuluka ale sali bota na ye na quelque chose o azali ko sala donc nalingaki naloba boye peuple zaïrois au place nyonso bozolanda biso Félix est un traître. Il faut qu'on donne à Félix conseil PCP conseil sous Zanango yokaso yasil sananu yokaso silsa pardon mikolo omoni bokomo forcer bato boza même na respecter bokeko matcha drapeau na bino tina cimetière ya sekaka savubu yaka na caméra batunde ya caméra toujours les sous na kati émission na bino yaka na caméra boyebi ça fait plus ou moins 10 ans que za la susté na ba demande na bino na yebi vengo malokito ba Jody Kisala ba Willy Lukanga ba demande na bino ba mama Kati la belle na Canada bino so bosenga ki tozonga sous na kati yaka na caméra mais bo bando landa biso na kati chaîne oyo extraterrestre pro eza chaîne oyo et bando lexa ba émission ya ba nyonso do sa promotion ba artiste nyonso même ba production événement nyonso za nango benga numéro za na c pona to couvrir ngo na maison extraterrestre pro bande ko na biso bike to umeli mingi to monanité en tout cas na étape to do passer mes condoléances na na compte na ngamoko la pesi ba famille soyo bazangi bateau puis bateau ba kufi na mboka surtout na maladie pe ya COVID-19 corona en tout cas tous ensemble bobi maka mabokongulu te mabokongulu eza maboko sans cache-nez sans masque ozoloba yaza libanda zoloba bongo ya yemoko eza pi yanga moko yango yo pona zanga moko wa mutazate yango na latitude en tout cas vraiment bola taka 2 mètres de distance à 2 mètres 6 feet autolobi awa na bamboka anglophone surtout les États-Unis autolobi 6 feet distance yaka na caméra les émissions socio-culturelles boyebi et pesa ba information biloko nyonso o bozana ngo na besoin vraiment pour bando landa na kati yaka na caméra toza susu na espace o to bengi tianga solution eza espace oyo to bombi na kati yaka na caméra eza deux différentes émissions mais tianga solution bano ko intervenir pe na yaka na caméra na espace nango mutaro benga waza na problème a exposer problème ne batwatie solution les ani ko pesa conseil so lingo bengi olobi to lo ba kombo na yo to lobi so lingo moko olobi ki olobi ta solo na yo o bengi biso to yeba ndengo sala na ba téléphone les awana to record yo bien au salle vidéo na otindeli biso na WhatsApp na biso na ba numéro oyo to exposer ngo ba to apie au conseil so po lingo bomba kombo o bombi so lingo ba bombe longi na yo kaka yo biso to zawana pona ko komisa maloba na yo pe bato apia yo conseil pour tous en besoin ya bolingo en tout cas pona ko banda lelo na biki bozo zela débat oyo ya yokason ya IDPS na commandant et sous représentant ba combattant donc tolobelaki makambo ebele na kati yango tolobelaki makambo ya concert ya Koffi Olomide sur robeta tolobeli makambo économie ya mboka tolobeli makambo éducation tolobeli makambo ebele kolanda yango kati na yaka na caméra mais pour le moment tolanda no détente ya nzambe pour il faut fongola ngo na maboko ya nzambe tolanda frère Matelo bomoto eza album oyo maison extraterrestre pro et vous produire puis déjà ebandi ba promotion nango na kati ya
YouTube, Facebook, pour tout à Facebook, extra promo, extra terrestre pro, en tout cas, vous subscribe, pour la musique, pour que vous ensemble, après toujours. Kolo, longola ngai bomoto, la kisanga bonzambe na yo, bomoto kweya, bazwa kanzambe, mbapesa kana moto, Abraham Zwizambe, apesi na Isaki, Isaka Zwizambe, apesi na Jacob o, yango biso tosengi, bozambe na yo papa. Onode! Yes! Mokala longolanga bo moto, latisanga bozambe yaya. Longolanga bo moto, latisanga bozambe. Kala longolanga bo moto, nalata bozambe yaya. Longolanga bo moto, latisanga bozambe. Bo moto ekweya, bozambe mata yaya. Longolanga bo moto, latisanga bozambe. Mapesa bo moto elongwa yeye, bozambe mata yaya. Longolanga bo moto, latisanga bozambe. Tikato betali nanda e, milimo ebika lelo yo. Longolanga bo moto, latisanga bozambe. Bo moto ekweya yeye, bozambe mata yaya. Longolanga bo moto, latisanga bozambe. Na bozambe na yo e, mama Sara abotaka Isaka o. Longolanga bo moto, latisanga bozambe. Na bozambe na yo e, mama Ana abotaka Samuel o. Longolanga bo moto, latisanga bozambe. En tout cas, frère Matelo, musique kitoko, Zamba Kumbama, où ils ont besoin d'aller, le numéro Izali, même la carte vidéoclip, pour moi, le numéro est frère Matelo. Bon, tout ça qui bande qu'on a biso na téléphone, de Koyoka son na Kisasa, Nandeko, et so, na carte Europe. Bino Batozo, Landa biso, na lingi, bo subscribe nan. Moi, 30 secondes, bo subscribe, bo s'abonner au Balobara français, à côté wana rouge, bo s'abonner. Bupanza yango eli pendana mona ba combattant ebele eza ya IDPS eza ya Europe eza ya côté ya commandant à Sobo Panza yango subscribe na besoin 100 000 personnes 100 000 personnes nous avons besoin 100 000 personnes car pour l'émission sans plus tarder tous abandonner on a la machine. Depuis le président du pouvoir, l'évolution est comment Yamboka. Moi, changement, oyo moni, selon yo. Changement, il y a les bossés, oyo, comme on avait promis les de au pouvoir, nous allons instaurer un état de droit. État de droit, ils allaient en marche. Il y a mis balai depuis Félix Sekedi a eu pouvoir. Il faut qu'on y ait d'abord que Mboka Nabiso et Oti Wapi. Depuis Mobutu, après Mousset, après Kabila, qu'est-ce qui s'est passé dans Mboka Nabiso? Mboka Nabiso est état nini. Donc voilà. Donc Lelo, Oyoki, d'abord le président Salih Fo, et que budget a biso ezalaki combien? Oyoki bande comme ça, c'est bazolo bayangambo ya FCC, balobi ke batika 1 milliard avec pays monene comme quelques 80 millions d'habitants. Batika 1 milliard de dollars na caisse à l'État et Zalaki Mawatro. Vous voyez déjà il mais il faut que le président de la République a sali quand même les lots gratuité enseignement et salami. Et le voyez qu'on sala que les lots prisonniers politiques va libérer exilés politiques bazaki libanda bazali bazongi na boka na bango et puis liberté d'expression donc état des droits en marche d'une manière effective donc les lots congolais nyonso azali libre ya s'exprimer monde entier moni makambo tout bazali comme on a vu que démocratie le liboso pour développement et ça la manamboka ezali kimia na mboka eloko eliki makambo nyonso yango wana. Merci papa. Merci pour na même question wana nandeko Europe ou bandu zelangai na tinda question pas na yo avoir au côté la question moi respect zalaka minute muke au répondre ndeko Europe
selon yo changement depuis président Félix Tshisekedi a eu pouvoir. Bon, dans la Koloba et changement ezali na banzoto na bango ndeko na ngai. Changement ezali na ba famille na bango. Je ne pense pas que on a la zolo ba mutako contredire le contraire. Total na kati ya pouvoir d'achat na kati ya ba panier ya ba mama na biso. Soki baza kolia ndenge sengeli. Au ni changement ezali na mboka wana na famille ya famille Tshisekedi. Famille ezali changement ezali na ba cadre ya IDPS. Même les pauvres peuples au bateli makandibanda limité wana soki bolingi bozwa baromètre bo meka kotala si c'est vrai changement ezali ba mona ka partir à parti politique ya bato bazo diriger mboka bokoyeba ke bato yo c'est vrai changement ekoti to zwaka na parti politique na bango moko c'est là où tokoyeba ke changement ezali par rapport pe ya ba yini ya chômage. OK ndeko la chômage à partir à parti politique pour la yo changement ezaka ka côté ya famille politique, il y a président de la République. Bon, tous les cas, la deuxième question, Naïbi Kozane Bele, Loba non. Ah, Loba. Il répondre parce que question qui est, il faut na répondre la biloko ya lobby wana pour kangwazo lobby na makambo ke Mobutu atika mboka Kabila tika boye botala siko kasi tokomi. Est-ce que bango ba kopesa biso bilan ya Mobutu ya 30 ans combien de nombre de morts ya tango ya Mobutu na combien de morts ya tango ya Kabila na tango bango bazui tozwa la cadre ya sécurité parce que bazulinga ko comparer trop na ba pouvoir ya Kabila na Mobutu. Lelo bakoloba depuis Kanambe asali semblant ya Bobana diriger mboka na sima Félix. Est-ce que bakoko kopesa biso bilan ya est ya mboka? Est-ce que mboka na eza sécurisé? Ce qui est sécurisé et pourquoi Tshisekedi Félix azokende kofanda na est pour promettre ki bango ke tango akoma président okende osala base na ekona pourquoi azokende fanda kuna te? Voilà zolo ba makamba sécurité. Bon, zala moi en bref hein. Bon, il faut ko yeba koloba mwa ba mo msusu ya bapel wa ezo ko engager yo ngala ko kata elo wana te mais zala bref pour tout le Canada deuxième question. Non, c'est là que tout soit bien. Pour pas qu'ils aient débat, situation tango lobby qui est situation de sécurité, il y a un lobby à mon 4e mission qui est pour qu'à place des économies batika qui 1 milliard et les lots pas budget je n'ai pas même abordé les sujets dans le budget. OK. Est-ce que budget on va ça pour lobby là on va ça avec une campagne on va promettre qui bateau avec un budget qui a 120 milliards. Yango wana. OK, yo parler sur sécurité, au lobby sécurité na budget et qualité selon yo changement pinda égalité à 100% selon yo combien de pourcents vous payez ça ba? Bon, avancé na économie ou bien na programme alimentaire na PAM. Sommes prêts avant dernière na monde. OK, otikali ndeko totika na ba seconde to le la deuxième question na comprendre que pour nous yo changement exacté. Deuxième question to banda la Europe. Martin Fayulu de retour na Kisasa et l'oni ozozela est-ce que changement kozala ou bien changement morote kozala kota batala muka selon yo Europe to banda na Europe après to Kisasa. Bon, Martin Fayulu azongi, Martin Fayulu n'est plus le Martin Fayulu où il doit qui période de l'élection. Non, Martin Fayulu azongi comme un traître. Martin Fayulu il est maintenant, il travaille avec Félix maintenant. Parce que diable, surtout aux autres temples on a diable. Beaucoup d'obstacles étaient aux autres qui beaucoup un obstacle à diable, ça veut dire diable n'a eu beaucoup de ça dans la moko. Les Martin Fayulu otoye baki. Oya zaki soki alumi na chip ba toboli chip. Soki azokende ba pe ba test. Mbalo omoni yango te parce que Martin Fayulu azokende kuna na option oyo yeba ba mindele balingaka na ba Rwandais. Il y a dialogue tant bazolobe la sortie des crises. D'être la sortie des crises et la sortie des crises automatiquement toujours que alors parce que jamais beaucoup vous avez la sortie des crises ça que vous dialoguer. OK. Il faut passer d'abord par dialogue. OK. Vous voyez que parmi ma piste oyo il y a Rwandais à l'aise et ça dialogue. OK. Quand vous avez sortir des crises il faut que les par dialogue automatiquement
et ça na sortie de crise là après ça déjà proposition à lobby na sortie de crise il faut que dire qu'à Félix Tshisekedi 18 mois à la tête du pays après il va faire sa réforme et institution. OK, merci papa. Auto soutenir qui est il n'est plus Martin Fayulu. OK. Non, ça y était. Donc changement à la tête. De quoi qui ça pour la même question. Ils sont soutenir qui est un président de la réforme institutionnelle. OK. Ils sont soutenir qui est un président de la République. Merci. Donc, tout le monde qui le monsieur il travaille avec Batois. OK, merci. Toi qui n'as quoi qui ça oyoki ndeko Europe ndeka lobi selo yo Martin Fayulu na retour na Congo yo pona yo eloko ni asikeza changement ni. Oyebi na mboka na biso c'est la toute première fois monto lokola Fayulu bato ba mususu bayebi te puisque biso tovekie tovivre na ye avant abeta campagne na dynamique de l'opposition azali photo na photo Tshisekedi Etienne Tshisekedi ayebi sekete bo CGT azalaka toujours comme ça donc ndeko peut-être eloko esali bayi comprendre que Fayulu azalaki atiaki bango en erreur ya kotia peuple congolais na kati ya confusion puis na dernière minute Fayulu aboyaka kopostule aboyaki siégeaki Tshisekedi alobi bo CGT à l'époque na 2011 Fayulu moto aliboso alobi kete peuple moto atinda ngai après yango lelo Martin Fayulu toujours na Genève toujours azalaka moto ya ping-pong ya kokende kozonga mais na avant campagne Martin Fayulu na kati ya campagne na ye alobaki na bando ya Kisangani ke bokende botumba machine wana bokende kovoter kaka na papier avant 5 jours avant élection salama. Maintenant les autres oyoka moto peut-être bando bazali kosenga balido bazali kosenga président Eli je ne sais pas Eli ezalaki na commune na quartier na place nini puisque nous sommes là tozali awa na moto plein niveau na ye na parti politique na yo azaki nango ouais vous faire comparaison donc kuna de bezalité le problème ezalaki bandeko tozana posa tozaki na posa ya un congolais d'origine azo ma Congo les lotos de changement au le battre changement Félix azali peut-être tozwi kaka changement kaka pona ndako na famille na yeme il faut tout na Moïse Katumbi puisque na bagamba passeport il faut tout na que les lots puisque mboka na biso ezali frère auto na ba Mbemba Jean-Pierre wazaki bapimela kike ali akota na ndako na bangote auto na même Fayulu ke Faden House wazaki bapekisa 2 ans après les lois ali siko azo ndako na yaza komeko stade la yango auto na baoyo bazali bandako bakangaki yango et puis bato bazali ko yiba mbongo à l'état omoni bazo kangama c'est la toute première fois au yoka changement ya bona monde puisque ko kondima yango te ko loba ketezaki ko mais les Congolais bakuba ba bazali libanda bazali ko kanisa kete facha sali cop na camera donc ko kondima mais nous pour nabiso tozali ko avancer merci le souci ezali Congo ezala moko muluba mu Congo muswahili beto na beto mais les gens bandeko bazali banda bayina système ya baluba banani et le dossier moko ya moko na bimi bazolo banini parce que bimi seza muluba mais tolo balilonda ko ya mulonde sokombi o ba pesi ikambo ya mokia za sous muluba ya Équateur voilà donc biso tozali na idéologie ya le peuple d'abord quelque chose puisque beaucoup ko ça de bilan na une année ya Félix Tshisekedi. OK. Ça va 18 ans. Faut que ça la gestion na bango batika kinini na ina nende bakosala bilan te corona d'après monde ya kolia président est en train d'évoluer na ko faire une information na ba d'état en attendant toujours continuer donc tout va bien. D'ailleurs, quatrième question est vraiment important. FCC cash absence ya ndeko Vital Kamerhe ezolobela bino nini wana na tuni mutaki sasa non avant que en Europe. Mon frère, je peux vous dire que coalition ezali pona makambo to te kamboka te ou soit ko sala ko na koliba bongo ya l'état te coalition ezalaki si to une majorité en assemblée wana l'assemblée nationale Kamera kozala ministre kozala premier ministre mais ce n'était pas le cas. Une majorité de l'Assemblée nationale était, mais ceux qui le Vital Kamerhe a dit poste wana c'est ça, ils n'avaient pas la récompense, il y a reconnaissance que ndeko tosali une campagne tala et tognito ça là voilà. Place à directeur la cabinet ba pesa tango parti mususu parti politique mususu te ezaka place ya confiance.
yango président apesaki confiance wana. Donc lelo soki kokanga ya Vital Kamerhe na boloko la coalition existe puisque bandeko ya INC balobi ke lokola bakangi ye moto azali individu mais coalition ezali koexiste. Ok, ndeko Europe. Question moko kaka même question. Réponse c'est ça? Non, avant de répondre à la question, il faut répondre à la makambo ndeko koloba ndeko langai. Mais tozonga sima mingi te. Tozonga sima mingi te to évoluer. Sinon ndeko langai sobi on tozo kenela débattre. Parce que biloko mosusu azoloba kuna okotika motazo kotsa bato na erreur ko biloko azana. OK. Tango za kolinga kolobela ke Martin Fayulu a gagné ki ba élection te. Pour Martin Fayulu azaki na parti moké mais ozobosa te ke coalition ezaki makasi géopolitique se jouaki makati ya makambo yo. Dans nos hommes déjà Équateur, il faut voir Jean-Pierre Bemba, preuve que chez comme parce que comme namoni au côté loko moko bozo ni côté sama kamba balu bezaki awate. Il faut parler de votre projet politique, parler des projets de société où vous travaillez, il n'y a pas mal de problèmes de baluba ici. Parlez de la partie politique parce que s'il vous plaît. Toyo kana. Nasisa idée na. Asisa idée après Roya après toi évoluer tout les kala. Il est pensé na Congo mobimba ils ont parti à Balubate. Oui. Donc tout tika kusangisa surtout za ko défendre projet ya parti politique na bino, vision na bino défendre en sake ou associé makambo ya tribu na kati. Parce que loko wana biso aussi to comprendre je na bino ba tu parti ya IDPS. To lo tika makambo wana. To ya na makambo oyo azolobela makambo ba élection de konangai. Mais élection yesu ko yesu ka za na preuve ya ko lakisa bidolo ke Félix Antanyaki. Mais ba lakisa biso la preuve. Bala qui s'habille sur la presse parce que dans le belati Martin Fayulu attaqué parti moké donc yo lingelo ke ba voix ya MLC votaki IDPS ba voix ya nini ya bakakati ya Katumbi votaki IDPS et pourtant ba tona bazali na coalition ou des voyez géopolitique ta. OK ndeko géopolitique automatiquement OK to longola eloko wana ngina ya eloko moko oyo ya zolobela makambo ya Tshisekedi ya boya ki Martin Fayulu akota na Tshisekedi ya zaki exemple mabe avec exemple malamu. Il faut que abandonne ma famille na moko parce que moi na moko avec au siège Félix mutu a dénoncé Zakari baba parce que on a information baba c'est mutu a dénoncé abandé ko toucher bongo bon tika makambo na pour na kuisa bino ke par rapport à la question tuni biso ya nini ya Kamerhe na Félix mais Kamerhe c'est lui le patron. Kamerhe c'est lui le preuve qu'il est là dans la carte ya prison c'est lui qui dirige le bureau ya cabinet. Voilà, ils ont engagé kaka yo lobi kaza patron. Biso lettre ya démission, lettre ba révoquer ou ba nini Kamerhe ba la kita biso. Ti lelo ba la kita ngote Kamerhe azozo salaire na ya directeur ya cabinet ti lelo. Biso lettre ba chai Kamerhe pembeni tozomona tomona ngote. Na mona ngote. OK ndeko lelo yango ba la kita biso ke bomoni lettre ya révocation ou bien ya démission ya Kamerhe yango. OK tozonga ndeko Kisasa kasi ndeko Kisasa soza la idea ko bakisa ndenge ndeko azongeli alobili kamba lettre ndamboka na biso c'est la toute mais bon omoni eza contexte moko peut-être eza par ya haine eza peut-être haine puisque na ata fachi asali ndenge nini lelo ata bakangi Kabila que lelo bakangi toujours même personne même frère wana bozala il va condamner toujours Fachi même vous comprenez il kamba 15 millions 15 millions bayibi basali boy mais Fachi a payé ordre de la lobby boye bossa la enquête d'abord chez moi à la maison ce qui beaucoup dit un franc il y a l'état bossa la bon toi na kende boloko et je regrette mes frères donc Fachi a conjugué fort mon côté na Congo et tirer ça puisque même en Afrique au tirer comment directeur des cabinets en fonction bakangaye et tant ozolo ba directeur du cabinet ba azali a démissionné na zo travailler mais il faut yoka puisque ba ordonnance il faut l'anda quelqu'un sait que ordonnance chaque fois bazo tanga ezali signé pas nani donc ordonnance ils a prévu à lettre o ya lobby puisque loba nazo ka na bakisi kaka eza ba preuve ya lettre ya zo senga tokende ko zonga na ligne alende kwa Kisasa allo ndeko Europe ko longwa kaka te na eza problème à réseau allo
Kisasa Allô? Ah, tozongi, peut-être politique, il y a que des fois côté, avant de ça, peut-être baloba ke ezali puisque bakoloba bolobi des acharnement. Asali yango pona accord ya Nairobi. Bakuti ba prêt, parti azali peuple. Ne ba connaît mais le président ne pouvait pas aller trop vite avant de kolongulaye, ba mon net achat. OK, ndeko, question msusu tokei. Oh, ndeko nangai. Europe. Parce qu'il y a des sujets, au Tomboli va sujet à bien, mais apparemment, tous les gens qui ont Karango, tout le monde a sujet à 15 millions, où il y a un petit Kolobawana. Pour la minute, bon, bref. Ok, 15 millions, on a Oyazolo, Félix, Moutou, après ça, qui sont qui, hors de choses. Mais Moutou, Oya, autorisation 15 millions. C'est Félix, Félix, Moutou, Kolobela, Awa, qui est d'abord rétro commission. Ils ont été là pour donc il y a ça on a pour bon ndeko langai bandeko langai silisa ndeko problème ya pour baki bakangi lelo kamere bakangi par ordre ya Félix c'est parce que tango ministre ya justice asenga ki il faut pas que ndeko sala audit nani na ministère ya nani na présidence nanya boya ki na kamere ba on a information. Écoutez, vous avez information puisque mon talibouti a compris ça. Il y a aucun papa. Ok. Avant, il y a eu le caméra, le caméra, au lit long, bakangiye, gimaton, bakangaye, bakangi batubele na kati ya mwingambo PPRD. Je ne pense pas que mon tapé c'est que les toujours tunda. Donc, contexte c'est ali que les garants de bon fonctionnement, yinda kozwa autorité à lobby cette fois-ci puisque on avait promis. Ok, ndeko to bandeko nangai Europe kisasa bozana baida kitoko mais to baluka kaka na yebi ke ba sujet wana c'est important mais to aussi sango lelo pensate to baluka na question moko te to évoluer moi muke to tire na deux questions question o elandi mboka ndeko bolobi problème de sécurité bon na yebi te depuis président a eu pouvoir na sur le plan ya armée hein armée ndenge ni changement nango mbutu ou bien comment to bani na ndeko ya kisasa après to en Europe malgré bazo ben téléphone nanga bazo ben ami voilà na to comprendre webi muntu akoyiko ndima makambo fachi azo sala aifaza le terrain à mon peut-être les réalités et loko soki ezali kama maladie puisque on a totalisé une année na une année oyo ezali condition d'abord le liboso président côté sécurité zali ba soda na ba policier vio ezalaki liboso ya soda na ya policier ndenge ezalaki président pesa bango quelques mbongo ebakisama chaque fin du mois il ça déjà à promettre ba soda et mataka ndenge wana donc ezali na facture moko o soda azwaka donc ezali lenge kabila zali ko sala ba soda liboso te puisque soda liboso bazalaki batu moko pamba o bazalaki déconseillé puis fatia koti na est na minito tozoloba ndenge batu bazali ko kofa na est ezali souvent te soki on limité il fallait ozola kaka bon comme attaque je sais pas mais je vous dis fati a sali effort na niveau ya est na niveau est le etikali ezali il y a positionnement, il y a batoyo, bazali ba mafie, o bazoli ngate guerre c'est mboka na biso. Donc mais fort et salami na minute que ba soda ibele bazali kuna na niveau ya est. Donc madina o bazwa pendant plus de 25 mois 25 ans plus tôt o madina bazwa lelo ba récupérer yango na fac d'essai et c'est toujours une fois le président de la République Félix Tshisekedi. Ok. Merci à l'une de Koya Europe, tous à la moi mouké pour tamouké tout pour tout évoluer. Allô? Et qui ça longue moi mouké m'appelle. Parfois là on zone à conseiller mutaza na parole. Tous les mois secondes à se connecter. Là si m'appelle monsieur Zokota. De quoi qui ça? Ok, tout qui na ok. Qui ça zongi et kataki moi mouké. Tu comprends? Mais fort exemple makasi loko esala ka mingi lelo zo mona ba soda na biso ba komi considérer partout ndenge zalaki liboso te mais président parce pour ité na ba soda na ba policier atindi ba soda kuna. Ok. Tozo ande kwa Europe kasi fatia sali loko te mais est ezali ba bazali ko fa chaque heure
juste bon côté il faut makambo zoloba il faut tout na bandeko baza kona ndenge zalaki na ndenge zalelo ce n'est pas les ndenge zalaki te. Merci na réponse na to ke na moto ya Europe même question pour to passer l'éducation siko avant to kene na la culture art to kene on question wana après to kene éducation. Eloko kaka na lingi na loba pourquoi bino bandeko na biso tout le temps soki bato boza kati ya débat bolingo provoquer biloko haine tribal makambo na moni tango zolo ba eza haine mais jusqu'à présent soki bozo sala état de droit pourquoi ti lelo na maluku bozo koka ko justifier bo sala biso justice ya bibembeza na maluku wana ebele au contraire bibembeza za ba membre ya IDPS ti lelo bozo koka ko toucher dossier wana pourquoi combien de fois baza ko yibisa bino makambo ya Albert Yuma 200 millions après tout ko ko 800 millions bozo koka ko toucher yango te pourquoi bo sali réforme ya armée mutu nyonso ayebi qui est tango fort tango fort motie lelo inspecteur ya armée mutu aza recherché bozwi mundos motie soki nani bozwi renseignement militaire bopia yango epa rwandais mais soki yozoloba te na mboka na biso lelo bato azokufa te mais ndeko nanga botika pere moko bino moko bozoloba ba haine ya bitema makambo mosusu bato bakoyina bino na raison. Est-ce que discours yozoloba lelo koloba ngo na côté ya est kuna bauti kokunda 200 personnes vivantes bamama colonie. Vous avez informé? Pour dénoncer avant-hier. Docteur Mokoy a dit pour dénoncer avant-hier. Na Benda Bounya. Boto Bouma 26 encore. Est-ce que Makambo Oyo Baou na Kipupu 200 personnes vivantes, Batia Bango Maman, Batia Mona Liboulou, Bomona qui a voté ou pas? Bon, avoir l'information. Pourquoi écoute, le Congo est limité. Congo ezali activité à tous les provinces. Bato bazo kufa baza ko souffrir. Botika koya ko lakisa bato bino moko na niveau ya limité soki tolingi to tuna bino bilan ya parti politique na bino ngaki soki za bato bazo tia désordre économique et défense. OK, ndeko Europe solution za nini? Solution za nini pour le problème armé? C'est là yo idée. Problème solution na biso il faut ko benga na Kabila na Félix. Okay. C'est ça la solution. OK, voilà la solution là. OK. Félix a comme couverture, il y a qu'on protéger Kanambe. Oyo lobby, to benga ki Rwandais na bango. Les lois comme konini allié, tu sais que Yaloba qui le petit Rwandais doit rentrer au Rwanda, les lois comme allié, boye baké, eza pota, eza na ba kusuna kati bo finiki. Donc solution ya mboka wana. Wana solution na yo. Il faut d'abord solution ngai na zoloba. La première des choses, il faut neutraliser Félix et Kabila et détruire IDPS. Parce qu'il fait partie politique ya mal ya mboka wana. OK, ndeko akisasa solution na yo pona ba Congolais nyonso baza uni. Poto komo chite tonto kende na azala connecter pona zo ayoka question yo. So, ndeko Europe, ndeko akisasa solution na yo po ba Congolais baza uni. Pour moni Congolais la sur idée na yo. Ndeko akisasa. Ezali peut-être azomona le IDPS akomi koloba ngo IDPS parti akosakana nango puisque il y a des gens où bazwa ba mikanda bazwa ba kwa kangunda na komba IDPS ebele. Donc bazwa vie c'est ma IDPS. Je ne pense pas que l'autre peut-être atendaka na kombo mosusu ya parti peut-être na occasion nini mais belle majorité bazwa libanda bakende na kombo IDPS c'est ça parti les autres zali parti ça dépend exemple lokola na ANC. Le rôle de pouvoir chez nous, on ne peut pas laisser qu'il faut conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Plutôt vigilant dans le pouvoir. Solution, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux chefs de l'État. Donc, peut-être que l'élection est salama, ceux qui sont candidats à Bango, mais on ne peut pas aller Félix Abima justice, Abba na pays, na Kanga Kabila, si on a ça. Non, le rôle de Bafundi Kabila n'a pas dossier. Justice est constant, merci. Président donc, et le coup salama, vous allez kimia puisque le président de la République le peuple d'abord. Lui il fait ce pouvoir, vous sentez que chacun a libre, il y a Koloba et puis Kotamboula. Social, on va aller un tout petit peu puisque ce n'est pas dans une année, tout ça bateau de magie, madame Moko, il y a bien mais before vous allez au salama, au lieu que batonnage, il y a vous allez déjà Kokita, au lieu que déjà Makambo au salama, il va pas aller réflexionner, au lieu que Makambo Nini, les alliés et puis retomber à présent la République au globalement
comment bami parce que bandeko wana bazaki na poste que bénéficiaire baroyate. Ok, ndeko. So chité. On a mené 50 milliards d'euros, de dollars, d'euros. On a voyé que ça le misala on a Congo donc. Ok, ndeko. So chité. Qui ça ça? Qui ça ça? Mais avant vous benganaï et vous allez un peu ben d'habika. Ok, ndeko. Toke non nous na éducation pour les important tala makamba COVID-19 corona. Et Jubisonio s'est affecté, éducation na ba pays développé bazo bundamoa na banda ku ba ordinateur bloc rebelle. Bon projet nini oyo yo yebi yo zana kata IDPS na moni yo zala informer makasi oyo mboka ezala ngo na école bana il faut bazo éducation. Projet ni bozala ngo pona bana ba continuer kotanga. Pardon. Projet éducation nata oyo ya COVID-19 ya corona. Na ebite bana soki bazala bongo projet ni neza yoza na kati ya IDPS na ebite solution ni bozala ngo kuna pour nous bozala informer avant eloko liboso ezali kose protéger puisque nzambe alingi Congo eloko liboso eloko nzambe nda batelaka puisque moto okoki osala koloba yo moko mais soki nzambe abateli te ezali pamba donc nzambe nda azali kobatela biso na moto tozoloba ezali que d'effort mingi ezali que montrer yeba ko assumer ko se protéger éducation ezali que combattant tozali ba combattant et tozana pouvoir et puis moral na biso ezali que ko éduquer ba combattant mentalité système échanger ya boye bandingi ya ko donc malgré tozana pouvoir to yebi ndenge nini ya ko gérer